Kinshasa, Texas na République démocratique du Congo, eza bongo, G-Graphic Design, imprimerie haute définition na République démocratique du Congo, ya boye tikala kozala te. G-Graphic Design, œuvre ya Congolais ya diaspora, Monsieur Emmanuel Kapita, oyo Kinshasa, auti États-Unis d'Amérique, aba matériel pona kosala eloko oyo eye kolongola ba Congolais soni. Bota la bino moko, inauguration et salami après prière oyo pasteur asalaki. Tokoti na kati. Non, 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 non. Ya boye zalate ba matériel oyo e outi États-Unis d'Amérique. Papa, maman, ndeko ya Congo, kanga pe simba, soki olingi osala l'impression na support nyoso, banza graphique design po awa qualité nde devoir na bango. Bazali kosala ba impression sur ba badge na ba t-shirt to pe ba polo, ba tasse na ba assiette, ba banderole ezali kobetama wa dada, na ba chapeau, ba véhicule, ba stylo, ba stand, ba vinyle to pe ba autocollant. Et bongo soki olingi basa elo logo, ba affiche na ba invitation, création ya site web, kaka na G-Graphic Design. Ba carte de service, ba carte de visite, invitation zali kobeta makitoko, mariage na yo ekende sango. Ba zali kosala ba flyers, ba drapeau na ba écharpe, ba affiche kobandana A4, A3, A2, A1, na A0, ezali kobeta madada. Ndeko mwana ya Congo, ne vous trompez pas d'adresse, Nzambe, pe kokodi koko ya imprimerie haute définition na RDC, eza bongo G-Graphic Design. Otuninga adresse, ezwami na commune ya Matete, na boulevard Lumumba, soki o l'équipe o Matete, o l'équipe Palou, entre Kin marché na Palou, oza mobimba. Kota na G-Graphic Design, ozwa solution, ya ba impression na yo nyoso. Ah, G-Graphic Design, la qualité, c'est notre devoir. Ekeyo! Bienvenue sur Bolo Coco officiel. Bonjour et bonsoir et bonjour. Nababoni Nabiso, Baïnyoso Obatala Rabiso, en direct de Bolo Coco officiel. Abonnez-vous massivement sur ma chaîne. Et c'est Dorcas Bolo Coco Gauloise à vie, Gauloise de Ferregola, Abakouko de Silabou. Je vous aime tellement, il y a trop et il y a mingi. Merci beaucoup. Nakolo Nzambe Oya Sali que Tokuta Nana Bino Lelo. Un grand merci à Tipe Bokana, Lorient de Bruxelles, mon ex. Donc, il y a eu à consommer mon ex, chanson à Patrick Beckham, trop consommé comme il faut. Merci encore une fois de plus à Sam Coucou, le nécessaire, Motouma Yame Coucou, pourquoi pas, à Nisha Bofukia, Balobiso Romoni Boloko Razarola, t'as bien ma classe, n'a émission, n'a bien vraiment classe boye, grâce à Madame Nisha Bofukia. Ils ajoutent un magasin qui tambo Arequado, non le ya Bank sur Prince Kassavou, boye wana, ressemble bilamba na yo na primo ko ya bien, biso ko tout est gros en détail. Yo muto defisaka, yo muto lingara, non, n'engue so lingara, yara wana Nisha Bofukia, azawana pour na peuple congolais. Merci beaucoup à Pichou Sadam, Doma. Merci encore une fois de plus à Hervé Mbika, il l'homme à battre. Merci à Boni Toubé Belge Noir et Moulat ici. Et merci Nabaïnyo, Oyo, Bolingara Dorcas et Bolokoko. Brigitte Mavinga, la maman de Magali et David de Priswed. Aujourd'hui pour vous, je reçois Miss Lolo, maman analyse, Nzambia analyse, tout le monde reçoit la naïe. Lolo peut-être reçoit là parce que tu dois comprendre, depuis que tu as analyse, si je ne me trompe pas, tu finga na mutute. Nanu toloba na mutu mabete nanu to yate que tu blessé mutute. Dermi ça yara ote yande li ba nzambi. Mais j'ai pas compris na moni ba retomber to ba lever kotanga nga ba sala nga maintenant c'est nga ba intimidanga ti. Nga penza maintenant c'est intimidation et les karaté. To sala analyse na biso to finga ra mutute. Ba analyse na biso to sala ngo pona SB. Tokumisaka kaka SB tokumisaka mutu mususu te parce que biso na bino to yebi bino te to yaka ko défendre si la biso to lobaka kaka bola mwasi la non mabe ya sila et le roi ne faut botango na mitu na bino to za ndenge morote nous sommes des abakouk du sang. J'espère que vous comprendrez botika rubenga nga za mutu mutu sala bien te rubenga nga mko musube makamna ko lobana yo ko supporter te ero ko supporter te singa to comme mon niveau no nga pinga so fundinga sila ya raté. On a ya ça musana nga sila ebité.
Donc, Tobi Kebana. Qu'est-ce qu'on a rôle ben wana Miss Lolo. Oui. Colère Wanda mais bonne santé, bonjour. Oui, bonjour Dorcas Bolokoko, santé ça bien. Je m'excuse, Nzambazo Batela. Donc on a passé dans beauté. Na batutu bolanda biso na Bolokoko officiel. Merci na ba commentaire, merci na ba j'aime, merci na partage émission, merci na ndenge pe bo linga biso ka moni dio o. To beba na kate, to kata na kate, to zalaka kaka. So eloko ezanga la oloba. Nga banga ga nzambe. Mom kamukili na banga kete na respectaka ye. Voilà. Na tosa mibe kwa leta. So yenga pe na yaka po nga mabela makasi ya petete. Mbote bele na mazozo na aunt. Président Yoshua, le président de tous les Abakouk, n'a pas su mboti. Maman Elisabeth Monge Mbenga, il n'a pas su mboti. Babi molati si boni toube, belge noir. Moto penyazo soko, babi soka na rolata, n'a pas su mboti. Nisha Bofukia, merci beaucoup. Na yoki déjà son ya koli. Donc boloko kotanga oya lango et le kapeka na plateau. Merci vraiment babi. Chez Nisha Bofukia, ezaka wana na kitambo magasin na Rekwado so bokomi wana bomona boutique ya Nisha boke bosompe ya bilomba po ateka na prix moko ya bien prix de gros na pesi mbote na ingénieur Hervé Mbika l'homme à battre na pesi bambote belé mbote na vient nga sam couple le nécessaire na pesi bambote belé en tout cas babi toaka na nini moko première moko na mboko géographique de Makapita babi moto alongoli chômage na mboka to ani teto dédicacé pourquoi pas to lobela bolamu na ye na pesi mbote belé place azali babi eza musika te kana station Shell wana so pusani mwandambo o le cas nini maison d'habillement mo ezana après au moins na géographique ezawana donc boke salisa nyonso bozana ngo besoin bozwa kuna merci beaucoup Dorcas na pesi babako pour ce monde atié bambote toujours démasqué babi abakouk distraction te démasqué ba problème comme bima tande ba comme ça nga ba émission yo ki simbirate yo mwambala mande facilité OK bananga nga ba yela nga te pona oyela yo nga la yanga ne na tanga comme no pa la place OK na nga te kasho mulanya zala te nzete pe za te ba paso la nzete ba kotsanga ezaka kasho pe so na ke na ba tsanga epoxy te po mnoko kanga manga keba en tout cas bonne santé santé à bien madame Sibolo mais comme madame Sibolo encore gade après tu tiens de to se na biso ya na se kate po ni koseka même bakaninga na oseka nzema milebelo mbanda nanga mbanda nanga nayo kaka ye na sango lelo oyo tokutani tomonani nzoka azalaka boye kito ya moto okoyoka na mosika okomiti ya baide azoba ebongi yo mona na miso nalala pongi te akotinda maloba na bazaki yazali mwana ya nzambe soka azali mwana ya moto lokolanga pasi apamba kufa ntango yo se moleki mama sala nyonso kufa ntango ngai se nazali awa mobali aza mobali nanga nakoki kobouge ata moke te sala nyonso kufa ntango yo se moleki papa tina nini naswana na yo kufa ntango mobali aza mobali nanga bafamille bakangelanga ye ekete bo sentir que Miss Lolo azaka analyste te mayembaka na respectera pena note comme il se doit et bon yo madame Aboula Lusimu mobali na yo akufi madame Aboula Lusimu mobali na yo akufi madame l'épervier ato planté ndenge nini ozakane lomo démasqué na émission et bien que votre mon bengo madame démasqué démasqué si la bisalo démasqué bango démasqué bango si la bisalo démasqué bango démasqué bango maman
mabula lusi moi c'est la ngamusa kitoko vraiment continuer ko foule te ko foule te ay ay na bani neni yango bitwa to mo basta o bala te mo ko loba biloba loba mais na moni pe lo rafingo te nyonso za na linga si tu fait bisina na relève munene za rappel biloko misatu na lala nzala te biloko misatu monoko nanga elala nzala te mabele nanga elala nzala te elala nzala te pour la capé kufara na il faut repasser balia ya balia eti mutu so lobi ke mislo mabele minene lobi ke richesse ya Congo na lobi na ona mboka na mboko Congo muta uti diama auto luka diama bimi ateki diama aoyaka na richesse o we raso na yembelanga le maziwa ya papa maziwa ya mama ya mama maziwa ya papa koma boy faut bafuta mbongo basa bango chirurgie nga basala ka chirurgie te naturel et puis ça mbuma la kati etelema obotaka mtabota te mabele nanga na melisa bana ya keribona na mipende nanga ya milangi ya sheribona na mama merci beaucoup lekate lekate nazaka elongi mabe te mpona elongi mabe bosana yo nde mpe madame abula lusi mobali na yo akufa yaya naza elongi mabe tofinga nga na soni tomonana te nga na elongi bacicatrice te na elongi ya bashege te na elongi ya mwana ndako en tout cas on a nayeba so lobi na mutu chez les parents ça ko finga ye chez les parents pe comme agir et ako pesa mutu courage al kambo garantir ça nini allo papa parents atika baleki lobi ko fana esika mona baleki respect za la te ça raison leki amona yana asuma mukinza yaya ako respecta ka yote na lobi na nani ngapi na fana chez les parents on za pa na ngate za pa na biso pa na ngeza na plaza nga au moins na za le pan si madame abula lusima sombaka déparcelle na ebiti na ebi fina ete si asombaka déparcelle à 20 sur 20 asala nandeni. Merci beaucoup Miss Lolo, l'actualité nous oblige en tout cas cher ami Abakouk toyara kochola batuté mais toyara no salam biso et Miss Lolo kolala kolamuka bakanga kina miya na din songi songi ba voice bini kolala kolamuka ya na din akomi na kata groupe na ye bato azana bako basa ko boma ye bazo sacrifier ye te ya din tika no ka mambo po déjà na kati ya groupe no moso bato bakomo trahir yo déjà na kati ya mboka soki bato ozala bango ba proche bakomo trahir yo c'est ko comme na danger même na ndako neto zala boso moni makambo makambo ndako e balibanda c'est que il y a un danger de mort. OK, quelque chose ba préparer léo comment est-ce possible patron na bino bo respecter té et puis ti na niveau ya recommandation na groupe bazu sous message ya babimisi et boa ba mabe ya bino babio eza ba quelques filles bazawana baza bakili le basola na michou bazotinde dango michou na zotinde la rango ba ese siko ndenge eza bo face à remaniement asa la remaniement ona quand c'est ça remaniement si on moni bien que makambo ils ont marché té on est net yo ministre moko boye ils ont marché té ba longo la ministre wana ba tia mususu fa na yo ça de remaniement comment secret ndako ils ont malibanda on est ba secret d'état et bimaraté peut-être que non bien oh par exemple moi mutu mususu bozana ye mais yo do bouler na fa nous na fa nous na fa na mutu intel te yango la vie il faut ozala déjà tant mutazana yo faza da fan na yo au moins que mutu na tika sala mabete OK so kaza ne fa na mutu mususu ma travailler na yo yeba talina ka mutu wana ato kabeli e bo mengo neni otika olimbo te OK kaza fan na ote OK ah bien dit mawa makasi natangi motema e papa motonga te yaya omoni kotonga ezaka eloko moko bazwila ngo délivrance oyebi kotonga kindoki bazwilaka ngo délivrance eza kindoki te
Et par comment même la Bible va songer. Baza la Bible. Et ça que loko oh faut le canal délivrance on reconnaître que non na tonga kanati ko tonga nzambe limbisanga na la besoin de délivrer ngai. Et ça bongo. Na yo moko boyo kokate. Na moko ko. Na yo moko eza lo mo boy kanga kate e kanga makasi. Bato kotonga bato ya nini ya basongi bazabilo mo ekanga bango moi batika ngo ezakate faut délivrance moi kasi délivrance ezaka pona bandoki te délivrance ezaka pona bandoki te même kindumba pe basala ngo délivrance kotonga pe basala ngo délivrance s'il faut conseil moi peut-être que c'est na dit conseil te na conseil au pied taza dam kolo a majeur nga pe sa ba mineur te na pe sa conseil te ya na boy conseil nange comme on a finga ki batu ba ovandela nga basela nga ba mission te na ko pesa lelo conseil o finga mami lo finga reni te na lo bay ka ke mami la vanda pa bango eza ko finga te eza vérité ko finga na ko lo ba vérité eza bloc ba ki misa fi si la batu te ye mo ka le ka ki lo bay si la zoka est-ce que ngam na tina ki aloba yo e ki lo bino ka vérité o tali fi batu na lo bi boy na tie avidité place wa joie ki le ki maman Marielle eza ko wala pe ka agir voilà agir peka atuna le tu boka ngote agir ya so bokanga kana obima ya ata sali 5 ans de prison obima ngaba okatela nga konya na morte pona bomi te na bomi nani na bomi neti nani na kati nango barin ngana kaba te na mo dit que tout le monde t'attaque comme Miss Lolo fingi maman Milo manga otela te mutu so baka libanga yo kama oyo mtapa si la ozotinda Miss Lolo ba si la pesa rabino te ngasi la piange lote journaliste na le bien on si la pesa si la pesa kanga loko te yango na ebisi eboye avant na bana ofinga nga revoir na mutu na ye tanga zo ko finga nga tali mutu ne bien OK ya zo ko finga nga na mutu ne de bon finga ko bozo ba $100 na bozo ba $100 te nga zo $100 te na zo $100 te ngana yaka ngai moko ko défendre si la pona lingaka ye batu tout ba otate biso photo défendre pour ça la sala ni aboma nango na mboko kabaka baba selo te me bufinga ai te ngai na loba déjà vérité ke ngana mwana mwasi wana to solo la ka te po yem ta trikelanga match bakanga na ba mo vérité mutu asali o mabena o asali o mabete o kotela na kotela mutu asali nga mabete oh yaya ngaba kanga jeudi na 19h et puis vendredi sur la lala na parquet samedi plus na ke makala bana nga ntangi ba loboko la bango OK ba loboko la bana batu na premier mois ya année ya mutu sa profite 2 ans 3 ans plus tard ya li solo ezalate donc bana tu le en charge bana Diana na ebite ya tu le mto tanki sa bango ye na ebite ya asala bien bon eza mabete ya mabete na mama comment on fait les côtes to moni o batake miso atake mamilo kuna de liste soni c'est quoi ça nini ça démasquer comme tu même liste ba démasquer ya pour vanter à film masikato ne oui na batu nyonso bakolo ba sauf madame Abula Lusimo ya kokolo banangate OK poza na trop sale avant vanda boaba noloba nanga fa sokola na Javel chaque jour ça la kirama ya Javel a sokola biatela OK na loba nanga longi salité bongo loba nanga ndeni chez microbe na ebisio loba nanga ndeni ala azal carbone pour son carbone ya ta apakoli ndeni ya hotela te po choko kota mingi na nzoto koma choko ndenga kati Nanga kati. Ala pemena la kati ya libumela libande bimasote. Tellement produit le ki mingi. D'accord. Comme le kwa koko. Maman troisième âge ya ofinganga. Ngala lobby ce qui est vrai. Likamo na lobby na on a place na bandi ko finga. Un jour les années. N'évitez pas est-ce que ba comprendre ka un jour na vérité. Un jour ce qui na yaki na fingi ma milo, one is un jour. Obi ke milo ko refuta chaîne pendant 3 mois. Oui, na yebi po chaîne azassos na ligne na théâtre te wala c'est cher. Wala peut c'est cher. OK. Donc c'est cher comme sous bongo. Ko yebi sa mutation sans responsabilité c'est cher na zo pesa ko conseil. Ya bo limbisa. Oui, mais na kamo elo moko. Kwani kanga so na sala émission fo chokaba. Polo ba mabe. Na za non gilet. On va chez les parents. Maman, Dorcas. Ils sont vite. Ils sont bien star, qui avait papa n'est pas bon grand star. Et puis papa ça icône, qui ne va le Aza icône banane. Hein? Icône na icône. Et puis la maman va body.
ikono et avec icône nalobi icône na icône eza biloko mibale different icône yango ekomaka mutu icône nga mpe naza icône nga mpe naza icône naza icône mpo nasali makambo ebele na théâtre natika mpe bamprinte naza icône naza icône icône Miss Lolo ok et puis bakosala le monument lobi pourquoi pas et bien injure boy nga bafo basalelanga mpenza monument ok basali mpenza monument na monument yanga fo batia mpenza mwasi ya libele monene madame Sibolo icône icône ebebi yanga nde bebi ya bango nde bien teye mpenza aza ma icône wana ya yo do te aza icône na yo mais ndima kaka aza icône icône nanga mashako sila bisalo icône ye wana mama Thérèse ya icône bangwana mama vie ya icône bangwana baicône mpenza bayayo base respectaka ata bafingi ya ntina batayo ya nda ya icône wapi ebike yo mpesanga nde natuni te mpo na oyeba te ya nda ya icône te Marina la ba icône Aziz ya icône soboye bon point te na boyi bango te na oyeba te Sephora icône na liste ba icône mpe batiaka mpe bakombo wana na Sephora icône Sephora na biso ya groupe swabala te akomi na icône te nano akomi icône ba icône jokisa icône wapi pardon bimisaka na kati ya molongo wana loti nga mpe naza icône kabaka ba icône te aza icône ndima ya bino yaza na œuvre sociale charité icône nini ya œuvre sociale oui yaza na œuvre sociale oui côté social ye te wana mpenza na o reconnaître yaza na social soki bato bato ozoreconnaître icône ka mama Thérèse asila mama via bango nde misato ba icône wana eza opinion na ngai engage ngai c'est mon opinion oyebi opinion ya mutu basalelaka yango débat te mais ngai nakaka okamwa bato basalaka débat na opinion eloko ngai na ye nalobi yo osali yango débat omoteke bomba bazoba bokende baklasse botangani ngai natanga te ngako oyo natanga te soko oye na oyelo makambo ya lingala mpo nalia fufu na lingala alia yango na français te bino bato botanga na babolia bafrite bokende liala babolia biloko ya frite mpo fufu ntina français bakomaka fufu ngai atanga na nga te so boye na koya okomeka sutu oye mpenza ofandisi lisoko na solo osala émission mpo na nga boyeba ngai mabe te okokipe bango te babi yo okokipe bango te yo oza na mpona défense asile babi ministre ya défense asile eza yo ngai ntokozi batutu par ministre ya défense ngai ko sans actualité motala mobeta bavie ebele eloko edérange bango nayebisi yo kaya bali badiembelanga te bali badiembela opesa bino makambo te bokodiembela ngai te mpona jamais nakovanda na bano répondre babizengi ana nde bovanda bosaba émission mpona ngai répondre bino te bozonga classe bazonga classe mais tozonga na dossier ya dina nango batie kombo ya mishu na kati mishu bato babi ekoki kozala mishu moto azotinda bavoice wana toza mpe na basaro basolaka na baefe baza koanvie mishu po place mishu aza na minute oyo mishu akóma lokwala ye pene nde la reine taka nde sila traitaka bana sila apesaka motu nde posa ya kokóma na groupe ya SB parce que tellement baza koanvie mishu ndomoni bakokotisa koma mishu na kati buzobala bango bamona mishu poni bokotisa mutu na kati ya salite na bino bino mo bosumbi nde bolingo opakola mishu na elongi mishu baotindere bavoice wana nde mishu azobimisa message wana mishu moto azobimisa te bakotisa sila na buzoba te bakotisa mishu na buzoba te place oyo bango bakendeki kobeta mbonda biso tomona ete toyoki kaka makelela mbonda ndenge ebeta bazwaki mbonda bakende yango te mekoza mpe sarati poni baota sarati batikala mishu ayaya olingo ozosala su na kati ya makambo te totunika nakoyeba neni mpo mikolo ovuma nde eza boye naokota nini te nakoyeba neni so eza ye fo nakota priere nzambe alakisanga moto azobimisa bavoice wana Miss Lolo tomoni video ya challenge ya Sila Bisalou ya nzembo na biso ya bonyoma merci ya bienvenue succès ndenge asalaki hommage na Sila Bisalou mais tomoni moi si artiste moko boye toyebi que artiste wana
Mobutu azalaki na ye mais to comme moi artiste wana sali 2 fois challenge nzembo wana après to moni lobi Mobutu quoi asali ne vidéo na mobali artiste wana ye mokolo mwasi bon vidéo oyo asali pe ka nzembo na biso te ye asali ka ya na ngai on dirait la kiti bino ke c'est wana za se meti na ye te po bezaka nini au moins bokoza la venir moko bokomisa on peut le quoi bande kwa solo d'accord musupe ya bando viangula na bomwana tokoyeba ndeni ya bando sali ko viangula na bomwana tokoyeba ndeni te ba yana leki te ya na ya bazaka âge moko oui parole to ba 77 ba 77 ya pe âge musupe na ndimalanga yango te ya comme âge ngunda te yo mobenga mutu ya boza kolo moko te okay na boyi na ngata za ya na oui pour venir venir moko bon so ya bando viangula na bomwana pour artiste comment moi c'est artiste à ça la vidéo ya challenge ya fille qui va fan à fille et puis ya pe akeno luka peka moko ya biso asa na vidéo ya mal accompagné talango donc on ba wela raté ko kenel boso za ko komate ko sa vidéo na ya na ngame ya da bwa ko kala komane da uta mo panzi so mo na muto aza makamu na kene ko to pope sanga pe makamu on répète pas c'est petit soni ma weli sa te ya na sepel pena na moi c'est artiste na biso ba vidéo zo sala pona si la vraiment na féliciter yo qu'est-ce que y a dans les fans ici là aux appels fan moi ça solo za rapé bongo aux en a partie prité bon ma candidat azara bango te azaya bango te azaya mutu nyoso Mobutu pa nem ça ko chaque fois que Mobutu akufa Dorcas tika ka ozom saka komboni na kati makambo o kutuja tika te Mobutu tika YouTube te ba téléphone o Mobutu tika la biso saka ba comcel ba télécom ba téléphone andaku ba ngri wana papa sa na poste so abazani alo abengi to yambi na télécell bilo ba tika ba Nokia 3310 allo Motorola na ngola Mobutu tika ka toko koma na oyo funga Motorola oyo funga makaboye ale to bandi ko évoluer malembe tango président la Kabila koti nde to koma ko pena mwana bibo Mobutu komaka film na ye ataka actrice principale si la bisol mais si la azata reconnaissante te na robeng tata Mobutu acha epata moi na film SB Amos 33 yo comprendre ngo teti lelo elobini batu mibale bako tambola nzela mote so bayokani tie neza boyi bango si bakabwana na monika kato kabwana bakabwana déjà na kangi mote mama eleo ozo comprendre banze mokala wana pe ça fait ba conseil bozaki bien na muninga soki ke ba chemin na bino destin et se croiser te il faut bosa nini bokabwana oui a joué qui principal pour bazaka na ko sola bien ce qu'on a solo la raji susu ndete a benye poani ko so a benye ba ka bondelinga mondo a benye boy wela ka téléphone enregistrer ngalo ba mama ya lo ba lao bosa nango bozalaka te bokabwana e abongi ke na bongo hypocrite ils ont bon aussi la cause hypocrite a jouer comme ça bien mais tu comme ça la sous-souté ba kabona nzela ba destin na bongo se séparer les deux chemins elle a fait au bout du chemin à telemi wana la bifurcation alors là que la gauche ou à droite tout le temps on le clasté ils ont restation la 6e sur la 5e les deux chemins en tout cas merci beaucoup malgré que dans la clasté yo t'en as bijou de lebi voilà que d'être amélioré français ma frappe pas yo pe premier bato babio leki lokuta mingi bon merci na bato babenga lokuta na sina kosa bango nini koma nyonso na kana loba ya solo na kosa bango ya nani abi o si la leki bato na nini parce que jusque là si la sali makambu oyo ba ikonya mboko basali nani wana lobi bango bon neti bango nde baza wana bango basi masala nini basi batonga nabia maka lunga 5 ans chez restaurant une année basali en fait 5 ans chez basali fête plus restaurant une année 6 ans o ebite que c'est pendant la fête ndemi toi bala mutu basali si la route de supermarché kanga makokote
Yaya, biso tout ça la concurrence na batute na mambwana. D'accord. Mutu na mutaza na ba projet na ye, ana ba ambition na ye, ana ba mbele fa sala. Comme si aboni restaurant effréné ngai. Pour musala ngai ekende liboso na kangauna. Na continuer on zelo na okende. Mbwazali na makolo mine alandaka nzela semoko kasi kasi yo makolo mibale kaka olingi bazela zombie okoleka ozenga biba inyoso okomi fula matete yolonga babasina ndeko ya mwasi okomi kosa yebisanga no laissez tomber banzela wana laissez tomber tededede banzela wana tika kosomba ba esprit ya bato toboyi tolobe otofi lingaka bato balingao na balingi yo sans pesa bango mbongo sans sala bango nini mutu alingi yo alingi yo mpo aolingo na intérêt te ozala mamango wapi na bible en tout cas tokomi na biso na suka pardon lona azotembele te na boyi na ezaki misi bofingaki yaya bato baloba na fingaki baya na jeu bon bazala so filme bimafu ba créer le camp oui yango na oyesa babakuki boye démasqué to so démasqué baninguna ya sila bozala prudent même na bapel bomona bato neti oyebi période moko ka mikolo otoleka na juin a bakoma kotindela nga mibali balingaka mpo bapile mutaka nanga okenda pena na timba pena tina timbologie na timba pena tina timbologie bakoma benga bato mosusu na poto babenga nga tosololaka bazwaka nini nanga litimbi yo nga na timbela bokokanga te bokokanga te en tout cas nga mutu so oza bakuk na sololi na yo so oza golwa na sololi na yo so oza no golwa ta bakuk te kose dérange te en tout cas tozala focus na démasqué bientôt eza koya nyonso boza komona eza distraction biso tofula biso mutu te tofula te topesa mutu makambo te jamais na biso epasila tovanda le reste mambetali succès bapartage yango te tokotisa émission boso ebeti moke dika atala tina bato amisa tina na bino te boluka bosa efo bokoma lokwa biso so bokomi te kala mingi te ya nani alinga ya nani ya moboya mwasi afiki fezoba ya solo njoko punda ya solo ko ko ba ko to ba go kala mingi talinga ya abakuto ele vitesse azoma sima golo ba bimisi photo ya via kaede se ba bimisi yango penya ke azaka pêcher il y a pas les pipi il y a pas les pipi merci beaucoup Miss Lolo Richi wa tout moi nous sommes arrivés à la fin. En tout cas, merci na bande kutu bolandi biso Miss Lolo amour na babakouk oui babakouk pour le basouté tande bani ba créer maman leki na no problème ngaya batu na détecter kaka to ça ka démasquer mais démasquer lié créer biso problème na pesi no mbote babi focus film linge bima bo biso film linge bima ndenge koma makambo alors tozala toujours na minute to na matanga so ba kundika amira esa boy musu babimisi mba moko démasquer donc tozala wana tout le temps total asila na biso to soutenir ye vraiment to protéger Elvis Yanfou na pesi ombote bele babi l'homme mutamayele quoi Elvis Yanfou Mbappé de la presse na pesi ombote bele yankoi makasi na ebi to na brasserie beka mera ankoi beka ndela linga kutu na chango te na linga na soma ona chango tellement na projet so ekana kokisha ngo atuka na ndo chaka ba lef. Merci beaucoup Miss Lolo, merci à Mazozo na en na pesi mbote bele na pesi mbote na mama Elisabeth Monjembengai na pesi mbote na mama Elimbizi mama Verombi ya motema kulutu Porto na Paris na pesi mbote bele vient nga Cloclo Manzambi de Bundes na pesi mbote mbote bele vraiment na président Yoshua le président de tous les abakou tonton Velesai na pesi mbote bele noko Irano Kiala Tendresse Dibinga na pesi no mbote bele ba gros bisous à tout le monde. Merci Miss Lolo, merci Richi au cheveux l'homme aux cheveux blancs, merci à Gloria, merci à Exoseki à la Mobala Mwindu. Merci Nayo, merci à Batutu Bolinga Dorcas Bolo Coco, la Lingi Bilomini Tokuta, à la prochaine, bye bye.